Matonto bandeko balandi émission Baindo Bolamuka. Mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bandeko yonso bobi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila ya internet pona mbala yoko lisusu émission Baindo Bolamuka to meseni koloba ekoyaka o mabota mabino natina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po uta mwantango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alai na fulu yango moindo alati na basuvatoma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele yetonda kita talantina ne songia nzila baye lisusu kokoba bongo misala ya 1921 ponini te bangunza na kati ya religion africaine futuka mfumu kimbangu baye lisusu kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso mabiange mibongo baindo bolamuka tokoliki atolaka kibino tobaskile sika na Vuvamu TV 2019 et sika kani bokozwa bangunza yonso ya religion africaine masolo yonso ya nesongi nzila na lisanga vutuka fana pambu vidila ba émission yonso nesongi nzila bakoleka petolaka kibino na itamboleli ye ya sika mokolo yonso toze na bangunza na plateau na biso ya Baindo Bolamuka ekumbi biso ya kokenda koyamba sika bangunza na biso ngunza kanza mbote boni bino santé mbote ndeko mopanzi sango kimia ezali na nguya balongo kimia na nguya balongo mais on dirait bokomi mawa makambo mazeko simba te torobaki pe tokobikisa bino te sur la prophétie 80 président wayenda matondo mingi ndeko mopanzi sango koloba mawa tango musupo na pasi ya baindo po baindo nano babiki te mais mawezali te po toyebi na kati ya lilobo bimisi ya prophétie toza na elonga po ete omoni bandeko balandi likambo soko yebi te moninga yebisi yo komandola na lolenge na yo te tango nyonso nkokoso eyeli yo na likambo eyeli yo luka molobi na yango po ete ayeba komandola maya lobaki tuna nde mituna ndenge bino bapanzisango bozali bokotuna mituna tokomandola wapi elonga ya prophétie wapi likoyi ya prophétie kasi prophétie za na kati elonga bo récupérer situation te 80 président accueilli eloko simbite misolo pauvreté tigali au rendez-vous banzala maladie eloko ebongwani te matondo mingi na kanisi biso tozo la musabaindo pour na prise de responsabilité 4e président na banzi na prophétie ndenge bolobi 4e président lobami 5e président lobami te nzokande 4e président zalaki président bonsomi wapi epai akoya kopesa baindo bonsomi donc mokili ya sika o baindo bakotambola nango mokili ya sika yango baindo baindo basali ba élection libre oyo bazwi makoki ata ya mboka moko ya nzinga te bazwi makoki ya mboka bapaya te basali maponami na bango na kimia nyonso tu okeyo oponi ozwi elonga na yo yango wana mokonzi ya sika bimi na banzi bango bazolana na bilili bazolabisa bango ke ezali passation ya pouvoir pacifique malobe ebele lobami kasi passation ya pouvoir pacifique wana nde bonsomi yango wana oyo moyindo lelo akoloba akosala lolenge ye alingi bonsomi bolukaki bonsomi yango wana etikali nde siko na biso baindo nde yango eloko tozolekela mpona kotalisa bandeko baindo te bonsomi boye tozwi toyeba kobatela bango po ete ti bozoloba Félix papa alobaki le peuple d'abord bongo peuple d'abord ezali yango matia biso toteyaka otankala ete moto esengeli azala nsomi ebonga ya bokonzi ezala nsomi po ete akosolola na bandeko baye akosala manso na kibonsomi bonso nzoka netanga azosala manso na kibonsomi akoyeba pe kobatela mboka na ye na banzi sokolani mokonzi asika oyo akoti lokola aza na likambo te na bapaya azoloba nyonso na bonsomi po ete aye kovanda na ebonga ya kibonsomi matondo ngunza kanza mena ngunza mansoni manza mbote boni bino santé matondo santé za kimia to ebite nganga bino kasi biso kimia ezali na nguya baloko président ayei abandeli na église batia lomboko mwana yezu masiya pambola asakumuna
bino bangunza bosalaki crise te mokolo yango ntango bozali kotala image wana bopelaki te po bino bolandaki président Kabila po alobaki le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple akumisaki fumuki mbangu yaki mais ye penza bandi epai ya pasteur na bango esalaki bino ndenge nini matondo tobanzi efali biso pasi te pamba te soki bango batombwami kobanda bakendaki poto bakomi kuna mokila molimo ekoti confusion kati na bango ase retire po asarelela nani na moto alobaki nous ne sommes pas n'importe quel peuple pamba te lelo tokolobela ete pere ya démocratie na RDC ekozala bongo tata Kabila kabange pamba te ntango alobi ete nous ne sommes pas n'importe quel peuple baye bakendaki kuna na likanisi bao kasi bakomi kuna bakabwani bakoni makanisi mibale elingi eloba ete tokomaki na bakandida mibale bokonzi moko azoya pona bonsomi moko pona bowumbu ya bayindo ekabwani biteni mibale son excellence Tshisekedi Kalongo pona bonsomi ya mboka tata Fayulu Madidi pona bowumbu ya bayindo emonani te tokele élection lokola aye na ngamba tata walobaka nous sommes le peuple discours ya Kireja Vanilla Robinini si nous n'allons pas reconnaître Mfumu Kimbangu sachez que l'Afrique ne sortira pas lokola Mfumu Kimbangu aza n'importe quel peuple était atomboli comme wabiso ya mboka nde aye kozwa ngwende ya bokonzi nzoka nde ngwende oyo aye kozwa euti oloba ngunza na ngai ete ya solo kiti owana eza sacrifice o bangunza babundi na kati ya mboka oyo kokenda mise ngalema batombo ya bapionnier ya indépendance kokende Matadi boma mbanza kosaka mpona kolo ete bonsomi oyo tozwa yango eza gato te bakabeli biso eza notion ya sacrifice o bangunza basali po ete lelo tokoma esika tokomi maponami eye tozwi 1 franc ya bapaya te eza bonsomi mpo te bonsomi eza batexte soki oke na tolobaka charte de l'impératrice na article 1 3 na 4 tobanzi soki bino bapanisa bokangela biso eteni yao kaka na article 1 premier article aucun pays du tiers-monde ne peut constituer son état souverain matondo totelema na mwana ntango biso toconstruire état na biso souverain alors toboyi charte oyo topasoli yango po ete toimpose bango volonté na biso poso bango baimposer so volonté na bango tokoconstruire état na biso souveraineté ekozala bosomi te me biso tata Kabila kabangi aimpose bango ete tokozwa 1 franc na bino te makanisi na bino te nde toimpose bango bandimi yango mpe kasi likambo kokamwa moto oyo abimi molongi wa maponami na biso aye biso za esengo bangonza po ete eza mbuma ya sacrifice otobundaki po lelo tokoma esika tokomi tozwa bonsomi oyo nde wana fo tobatela bonsomi mbwango po ete tokweya te na 1960 oyo takoleka po monguna alali te manzeli nzonzo alali te alors fo tobatela bonsomi yango toyeba lelo ndenge totambola na kati ya bonsomi oyo tozwi po tokenda ngo ntina elonga matondo ngunza mantoni yambo tozonga na ngunza kanza bouti koloba wa bokonzi yeze fruya ya sacrifice bokenda mwanda bokenda mise bokenda ngola kolela ingeta wana yebani bandeko balandaki yango na baetando kasi fumukuswa kolobaka yango ntongo pe pokwa reconnaissance moto apesi yo nkopo ya mai azeko zila merci na yo bino bosalaki bobundi est-ce que reconnaissance bozwe yango na moment politique matondo ndeko mopanzisa moto banzi récompense biso tozela nanu na ngambo na bango te pamba te biso tozalaka batata ya molimo oyo tozotala epai kani mokili ezokokende tozotambola mpo tata na kati ya ndako azosala nosasa po ete ayebike aza na bana na kati ya ndako akozela nanu te bana bazongasela na merci nazotala epai tozokende danger nini toza nango na kati ya ndako alo tata akose sacrifier encore âme po ete aluka bolamu ya bana na kati ya ndako soki récompense reconnaissance ekoya lobi matondo kasi biso oyebi mosala tozosala pamba te lelo baye bazobongisa tozonga na 1960 ya solo na eleko wana bangonza bazalaka te kasi tobanzi lelo bangonza baza na terrain yango elingisi ete tobatela bonsomi yango na état spirituel po te état physique ezaka fotoki ya mokili ya molimo nde wana tozobatela bonsomi
ngunza kanza to zongeli bino élection eleki président Félix Tshisekedi Tshilombo abimi président de la République kasi eteni ya bandeko na ye babandaki na bango opposition batelemi peto koliki ya besoin informel kwa ngai ndeko mozito alaki na 5 ans ya mandat ya Félix Tshisekedi ibango ba ko installer climat ya insécurité pe sembo esika we bazé ko réclamer kaka vérité des urnes et ces distractions mobimba oyo pe komi ko tswa esika to yebite et pas inabino oyo la kemi insécurité na mandat ya Félix Tshisekedi le président baiba ko kufa peuple congolais baiba ko kufa nzala peuple congolais baiba ko nyokoma peuple congolais bino bangunza balobini matondo mingi ndeko mopanzi sango na bandi na kosenga na bandeko balandi esika bazali balandanga na bokebi sima yanga kolimbola mai na kolimbola na kosenga bino bandeko balandi bosala makasi mai na kolimbolela bino soki bososoli yango baye bozana mikila bapaya bobenga bandeko na bino baza awa na RDC po ete bandeko nanga balandi na koloba bino loko moko ya mondele to ya sango babengi Kireja Marie Vanep tanga alobi ke mboka oyo ezali n'importe quel mboka te mboka boti mfumuki mbango pote mfumuki mbango azalaki motinda misolo ya tata mokeli pona biso bayindo nesika talisi ete atinda maki pona bino soki bokozanga koyeba ye boyeba ete Afrika mobimba ekozwa bonsomi te to ekobika te nzoka nde soki toke kozwa maloba ya ndeko na ngai Frank Fana alobi ete Afrika ezali na forme ya revolver oyo gachette eza na RDC bolakisa ete RDC eza na mosala monene esengeli esala bongo bolanda eloko na kotalisa bino na 1990 ntango etumba ekoti na mboka bandeko na nga balandi Église catholique etambusa bato na balabala le 16 février bato batambola sima ya opposition Église catholique sima ya opposition et appuyer opposition te mokonzi Kabila ya koti ya tata babundisi yeti mokonzi Kabila ya mwana eko yingela na ngwende seko bundisa Église catholique et bundisi te kino tokomi na ebandeli ya maponami awa banso boyebi ndenge ezolekela mobulu benda na gauche benda na droite baye kopona balobi te esengeli tokende kosolola kuna boyebe Église catholique nenga bima te kino ke komitika na 11e rite soki 10e rite et pas bandeko na biso opposition basanganaka kuna kei mokonzi Kabila na boyebi na ye pe na sagesse na alobi ete te tomoni esengeli bino boyeba kobongisa nde abengaka bango catholique bato bazaka na ngambo opposition ndenge boyebeli bango ayebisi bango boyeba kobongisa masolo ya kitoko po ete mboka ekende liboso babongisi mboka bango na makanzi babi mpona opposition esengeli kaka Félix Tshisekedi akota baye kotia Sami Badi bango baboyi ye balobi te fo Félix ou rien baye kotia Mutamuntu Bruno Tshibala te Félix ou rien mais tata na ngai tata nengwa besika bozali bandeko na nga balandi Félix na batiaka te batie akoti awa Félix akoti po bomona te bandeko na biso ya catholique pe bandeko na biso ya lamuka soit disant lamuka eza lamuka te eza lala bango baye pona ko lalisa peuple congolais eza lamuka te na likombona te po te ko lamusa bato ça ko veiller conscience ya bato bazwa conscience mais yo to tinda bato vérité des îles no wapi bobandi etumbo kala na ndeko na yo oyo bakoti bazala ngamo opposition pona nite bosangana po te bomoko ko kokota na mboka tala biso tobandi ko bunda elongo na mfumuki mbango na mfumukusu tozoloba ete na mboka oyo po bolamu ezala il faut opposition kufa tozokende opposition kufa lokola mundela lingaka bonga zalaka sima Église catholique po basalelaka na église wana botale loko eleka Église catholique tango kaka yoki France alobi te tosepela mapona mite Église catholique palandi te vérité des îles tant France a remercié bango pe ba remercier bon remarquer que loko wana ba ke na même mouvement et donc ça Église catholique oyo et c'est église mundele et yaki po ko memela biso mabe awo ndeko fayulu yo poza na kati ya mutambu wana ba ke ko utiliser yo balingi basalela musuni na yo po to loko kotsa mobulu na mboka ndeko bemba soki penza bolinga ka peuple congolais oya koti ndeko na bino auti na ngamu na bino alobi pe bien chelo boko lokola bosalelaka mindele boyebi ke bino toza basalela mindele bolobi ke te loboko wana eza salite
loboko ni eza salité o bo uti kolia nango sika moko o bo meli nango sika moko salité ni nezwi nyonso wana ezali bayebaka nsima na bino nde baye bazoluka mobulu awa na kati ya mboka nzoka nde bandeko na ngai maponami masalemi na kimia maponami masalemi na bolingo lokola ngambu moko elongi ngambu mosusu etikali eske bozomona ngambu oyo ya FCC bazotia makelele te baza na kimia bazozela bino bandeko na maboya boyokana po te bomoko yango wana oyo mfumuki mbanga alobela biso outa na baprofesi yango mwinda nsoko ndeko mopanzisa yango baprofesi ezokende kokokisama na bapoint nango moko yo moto oyebi maye ya profesi te tika koganga na site po ete mfumukusu abandi kolobela profesi outa 1999 abandi kolobela profesi te kino lelo banana 99 te kino lelo yo muto yebi ma ya profesi te olingi ko diembela tika ko diembela ozana poso yeba ma ya profesi benga mfumukusu na bokonde mangunza po ba profesi wana bolimbisi to kata bino moke ba profesi lo ba makimwa mingi basusu balobi papa Diangenda lakelaki République démocratique ya Congo pendant 17 ans. Nde 17 ans yango ekoi na tango ya président Kabila yango tango wango ezalaki tango ya pasi tango ya minyoko basusu balobi 4e président eze président Kabila te 4e président ye ya kokota po président Kabila azalaki 3e po asalaki continuité eloba mina banani na bandeko na bino bangunza bandeko na ngai oyo ezali mokili ya loba bato bayoka profesi nini oyo ebimaka kaka soki likambo lisili leki bino boye na profesi botala biso bangunza mfumuki mangu oyo tozali nsima ya nesongo njila mfumukusu ozala pa na ngolo tomilobelaka yambo soki likambo ye na nsima bomoni te tolobaka tolobi mpe tokokoba koloba po ete maye tolobaka toyebi ete tozali na kati ya nzela ya sembo lokola tozali na kati ya nzela ya sembo maye mfumuki mbangu lokola maître sauveur et libérateur ya race noire azo hotel sabto yebi ke fumuki mbangu akokosaka te yango moni tozalaki fier koloba tango tozali na bokonzi ya mokonzi Kabila tozape kaka koloba tango tokomi na bokonzi ya mokonzi Félix po ete azali premier président na Congo souverain donc Congo indépendant Congo ya bonsomi mokonzi ya yambo yango moni prophétie suka na 4e président po elobela 5e te biso siko tozobenge 5e te na kati ya prophétie tozobenge premier président ya Congo ya bonsomi omoni sika biso tokomi ese bango bayebi yango matondo bandeko balandi ezalaka nde boye bwanye ya mfumuki mbango ezene esika bokokuta yango me ngunza bapesaki biso mokanda oyo miso mpe nanye te ekweyi esika moko nalingi yambo nakenda na ngunza mantsoni tokenda na article 3 notre devise diviser pour mieux régner conquérir exploiter et piller pour remplir nos banques pour faire d'elles le plus puissante du monde. Nakei na section 2 du régime politique. Seul un gouvernement établi par nous est légal et démocratique. Tout autre gouvernement non issu de nous est illégal et dictatorial, quelle que soit sa forme. Alingina bandela yango nkotango bolimbisa biso to bien biso toze bana mayele ya lingala. Seul un gouvernement établi par nous est légal. Bokonzi ye bango ba mozalisi ndeze na somi et démocratique. Tout autre gouvernement bokonzi yonso iye non issu de nous iye salemi na bangote est illégal et dictatorial. Ezangi bonsomi peze ya kokonza. Quelle que soit sa forme. Ata lolenge na yango. Tango bose koyoka nous bokanisa te biso na plateau. Nous wana b'impérialiste. Ba Sarkozy, ba Macron, ba Trump, bango wana nous wana balobeli yawo. Ngunza. Bose na mikanda oyo. Mosala nini boze ko sala po sango ye panzana na peuple. Matondo pande sambo yango toloba na recto botala tina mukandana oui vérité de eza poko na éveiller conscience ba indo ba yeso ye baté mayele mabe ya mundele lo lengi azo est vrai tant ba bonsomi eza ba texte tant que to ba ba texte te nde bongo toza bonsomi te mais soto bina ba texte to lo ba été to imposer bango volonté na biso
pour ceux qui ont volonté na bango ne pas koyeba ete toza nsomi kasi biso toimpose bango mpona masakoli ya mfumu kimbangu loba ete nelekwa mokonzi kabila tozala bansomi yango toimpose bango yango te lokola nguya mfumu kimbangu likolo na bango nde ebimisi biso bansomi ndenge ngunza koto loba ete premier président ya Congo ya bonsomi nde wana son excellence Tshisekedi Tshilombo aye kasi kolanda batexte oyo soki biso banso lolenge ndeko ngunza oti koloba ete l'Afrique en forme d'un revendons le gâchette trouve au Congo soki ba président ya Afrique banso bakosapouye na likanisi na idéologie na lolenge ya bonsomi obiso touti ozwa lelo ekozala mpona afelika mobimba mpe mpona bayindo nyonso nde wana tozo éveiller conscience ya bayindo ete mikanda miye tozopanza yango na esika nyonso kuvanga ezali ntina mikili ya bapropriété ete bayeba nini loposo pembe akangaka mpona kodestabilize pouvoir nyonso etali bongo ya Afrique to mpe ya pays ti ya tiers monde yango so okutani na vérité de oyo tozokokabola eza gratuitement tanga oyeba maye nini mondele asalaka mpona kodestabilize bapouvoir nyonso ya Afrique mpo ete bakonzi nyonso ya Afrika balongwa kozala bakapita oyo bango bazokomane to kodikte kasi bazonga bansomi na kati ya mabele na bango ya Afrika nkunzi esalaka bino ndenge nini etumba yeboye na yango boze kolobela lobiko ya bato me bato baze kolinga kosentire bino te mokili bino boyei oyo yonso esalemaka pa ya bayindo ezele na ntina te moyindo andimaka ndeko na ye moyindo te lelo président Kabila réussir koorganize baélection ye moko balobi baélection nde eloko nini babosani ke Sarkozy abomela yango Kadhafi mpona misolo adefaki soko koorganize baélection ezalaki eloko pamba Sarkozy alingaki adefa te mais biso todefi te toorganize mais congolais amoni yango eloko te boteyi mfumu kimbangu mpe bolobi sans mfumu kimbangu Afrique ekosan sortir te congolais alobi na bino église kimbangiste ye moko azali na Yesu bazali na ntina balanda bino te biloko wana eta banguza ntango bofandaka ekolobelaka bino nini matondo ndeko mopanzisa mpe bandeko balandi tobanzi église kimbangisi yambaza barrière monene na kati ya lobiko loposo moyindo pamba te église kimbangisi eza église ya mfumu kimbangu te kasi eza église ya mese pétion na papa dangenda créé le 24 décembre 59 nzokande ntango bacréé église wana baye nyonso bakose révolter contre l'église chrétienne bakokimela na église kimbangisi bakokuta kuna nani copie déguisée ya église catholique en église kimbangisi basambeli au nom du père du Saint-Esprit oke kuna na komba tata mwana mpe molimo santo copie conforme eza église catholique déguisée en église kimbangisi alors eza mouvement ya récupération pamba te na indépendance tant tozoquestionner na indépendance peuple mingi ya ville ya Kinshasa bandosikande nini kasafo boroi mabele ya mfumu kimbangu nzokande quartier oyo ezalaki quartier Fokobel badebadisaki yango na kombo nini ya quartier mfumu kimbangu nzokande ntango mondele azocréer eloko wana ayebaki ete nyonso bakokima na église chrétienne bakekutana kaka yesu bakimi kote oyo bakekuta na église kimbangisi yango wana biso ntango tozotala ete tozoteya tozolamusa conscience ya bayindo makanisi ya bayindo kasi tokolemba te pamba te toyebi ete eza mitambo oyo mondele ayelaki awa na nzela église catholique epai wapi alalisili bayindo pongi akoteya bango ete zema molimo santo nzambe abota mwasi moko likinda akosi molongo mobimba nde wana bangunza baye po ete balamusa conscience bayindo ete zema molimo santo ekotikalaka kozala te yango mpe etumbisaki pavita na manza Kongo po bayese zema molimo santo ezalaka nango te l'église catholique oyo aye elobi ndeko ngunza ete bazalaki na ndeko Tshisekedi basutenaki bango kasi ntango ndeko akoti na bokonzi babaluki eza likambo kokama te ndeko mopanzisa mpe bandeko balandi pamba te l'église catholique oyo ayaka awa l'église ya baimpérialiste ndenge article 3 oyo ndeko akuti kotanga bayaki mpona kokabola bayindo kocréer désordre na kati ya boyindo totala na mbanza Kongo yambo nanu ya vitankanga oyo ligue de kalkaniseta bakataki moto ya vitankanga bakesala ngo messe na Luanda na likanisi nini ya kokabola bayindo mpona bokombo bomengo ya bayindo babomi ndeko na biso kumu na biso ya monene koya pa ya vitankanga ya kimpa lolenge se moko mwana 22 ans po ya biso ete botika biso lima babelo eza ya biso eza ya bino te ke Yesu abota mazima molimo santo te nde problème bamotumbi na moto botala befe wana nyonso église oyo
ye amtaza la base yango na biso bango to tele poete to veiller conscience à bayindo to la musa makanisa bayindo bayeba ete eza église malamu te akolanda po lobby to comme na 1921 bayini bakanga ifumu kembanga po na lobby ko bayindo l'église catholique l'église protestante o azo trouble ordre public ya mondele est-ce que vous amboka mondele loko tukuta bonsomi to bandi soki Macron opesa metindo na France Trump na États-Unis awa son excellence Tshisekedi timoto opesa metindo yango peuple congolais bozala éveillé lobi muta lumumba babomisi ye na église catholique kaka muta lumumba sata muta lumumba communiste ti fois mbake ko bomaye azangi ata tombo nyoso wana to lobani mais soki lelo muta lumumba zotala ete peuple congolais oyo ya mikabela ki nzoto tina sacrifice suprême bazo sala messe na l'église catholique mais azomi pikola suki na moto azomuna mawa ete bososola kite lit oyo muta lumumba bundela ki katambo ko kotala lelo musée Kabila lelo efe moto olembola bino bandeko na balandi bon somi lelo tozui na sacrifice oyo bango dozo ko sala pour se matérialiser lelo son excellence Tshisekedi Tshilombo oyo ayingeli kiti ya bonsomi oyo eza libre o batikele pas prédécesseur na ye son excellence Kabila Kabange tobandi discours que salon a parlé de la nation pour la nini parler de la nation tobandi esika ya bonsomi pour la nini lobby et que Léopold elembo boumbu ezalaka kuna na parler de la nation esika bacha nzoto ya Moïse Kabila alobaka ne jamais trahi le Congo aketi na sacrifice suprême et nyolba elembo ya bonsomi pas biso bayindo nde wana tango tuzi bonsomi ba olobelango place ni kasi na parler de la nation esika ya bonsomi nde wana abandi kumu ya yambo ya bonsomi ya mboka na biso kasi bandeko ya poto baye bazosala makita poto zonga na 1960 bobosana te mboka bozotungwa o bakozika bana bayini bobundelaka so réellement bobundelaka peuple congolais to banzi bokoboma baguerre tribal na bino wana baguerre tiniki bokobomango bokozonga na likanisi ete tozala bomoko totonga mboka na biso pamba te lelo bangunza bazaya kotelema boyebi mayema lekaki na 2017 catholique atelemaki bangunza babimaka na terrain baarchive ezali na bachaine nyonso tolekelaka pamba te nyonso basali esimbi te kasi nguya ya nzamba bakoko na nzela mfumu kimbangu esimpoze epesi biso bonsomi na biso yango wana peuple congolais ezala éveillé ezala kolamuka po tobatela bonsomi na biso oyo tonyokomeli tomoneli pasi mutu tongomeli pokwa mpona koluka ete bonsomi bozala kimi ekozalaka ta mboka kasi église catholique ndeko Tshisekedi akoti basepeli te po ete balingaki makili ya bakongolais sani neta mais kotanga te po bango nzozala na terrain bonsomi yango tozwi tozala nde na conscience topesa na loboko po ete totambusa biso mboka na biso bo elingi nzamba bakoko na biso na nzela mfumu kimbangu mobikisi na biso ya bayi matondo bandeko balandi toze penza kopusanaka malembe na bino mpe bandeko yeboze na ndako bomisala na ino examen de conscience mpe bomituna catholique lelo akoki ayina Félix Tshisekedi mpo nini uta bisika yonso to uti bango bazala ba compagnon de lutte ba meilleur ami ya UDPS bazala ki ko bundela yazwa poste ya premier ministre lelo ba sauter poste wana ba kei ko pesa kiti ya likolo président de la République démocratique ya Congo mboka monene 80 fois la Belgique catholique asilike linini mpo ya bango article 3 il y a charte de l'impérialisme divisé pour mieux régner. Tango bozé ya kokabwana, nde sika bango bazé ko conquérir, bazé ko exploiter, bazé ko piller pour na ko remplir ba banque na bango. Ngunza kanza tozongeli bino lisusu moke. Esika to komi lelo bato bazé ko banga. Ba guerre ethnique koti. Kalate xénophobie ko kota. Lobi kuna basusu bayembaki boma moluba tikanyoka lobi eleki na yumbi detrubi katani lobi eleki ezalaki na kamwe na sapo ndenge tozali koloba boye na sud Kivu nungu ezali tozali kokenda wapi bozali kobanga te
bon somi yebino bokumisi bon somi yebino botuteli tolo président ya yambo akoya na embuscade ya 1960 matondo mingi ndeko mopanzi sango ekosalema te mpo bangunza basi batelemi pamba te na 1960 esalemaki mpo ete bokonzi boye bokotaki ezangaki soutien spirituel kasi bokonzi eleko oyo lokola eza na bangunza na yango bangunza ya bosomi bakotelema kobundela bosomi nde eloko tozolekela na media mpona koyebisa bandeko balandi bilenge bokota na ambiance oyo te tokorapele bino na 60 ntango kasavu bazwi bokonzi nsima ya kopesa lipanda na mboka oyo 11 jours après sécession katangese na sécession kasaeni etya mobulu na mboka mpo ete mindele balingaka be bongo mpo baluka batya milinga esika bamoni ete likambo malamu elingi ya bonsomi wana torata yango oyo tokotika yango ekende te mpo biso bangunza tozali tozobunda na yango na molimo na mosuni yango te biso bino bilenge ndeko Fayulu ndeko Katumbi ndeko Muzitu bandeko na ngai boza bakongolais na bandeko ya Senko boza na kati ya Senko boza bakongolais bino mpe bandimi ya katolike bolo bateko te bangunza basimbaka kaka katolike tosimbaka bino mpo ezali eglize ezobundisa bosomi ya mboka oyo ezali eglize oyo baimperialiste bazosalela yango tolingi te bokota na mitu ya bakambi na bino mpo te bokende kokota na buzoba bandeko bozala mayele tobatela bosomi oyo tozwi tolobi bien mokonzi oyo tozwi azotala libanda te azotala nde biso na kati bandeko na nga balandi na koyebisa bino nga mpe nazala surpris nakende esika moko na masolo nake koyozwa information yango moni bandeko na nga bozala mayele Mbuta Kasavu asala na 10 gouvernement bokende koluka bavérification boverifie baleka ba premier ministre mosusu asala ba 3 mois mosusu basala ba 9 mois mosusu ba 16 mois desordre kaka oyo yango neleka oyo tolingi biloko wana te botala biloko babendaka yango oyo ndeko mopanzi sango toloba babandi oyumbi oboye nyonso wana ntango ndeko Fayulu kobanda tourne oke na mboka na bandundu oke koapuye oke na bakongo oke koapuye oke na bilenge bozala mayele nyonso wana ezali préparation ozoprépare terrain mpo ete mundele aluka ndenge nini akokotela nayebisi bino biso tozali baye oyo tozosala mosala molimo tsatel biso toke mabongisa ndeko Fayulu ya kotambola na baprovince ezali préparation mpo ete lobi mabeko akokota kasi loba ete mabele oyo eza mabele bapaya kasi soki eza mabele bakoko na biso bangunza na bango lokola totelemi na eleko oyo lokuta na bino bajeune so botokende kosala na mindele ekosimba te na mabele oyo boza na bapreuve ke esimbaka te mpe ekokoba kosimba te mpo ete bandeko na ngai na bandi na kotanga na mwa lombango mokanda ya mondele katoliki oyo ayebisi bandeko bakimbangiste me ya mona tanga yango mpona kende kolanda esika ndeko na akenda kosimba katoliki oyo alobi kire Jean-Marie Vanet na bandi na boyindo kire azalaka te kire azalaka kuna na eglise wana kire wana bandeko ya eglise katoliki tala esika bake koloba balobi ete le constat et la colère du curé Jean-Marie Vanet à la cérémonie de mariage de Maman Kamampasiko à Bruxelles boyoka liloba bake kosukisa bandeko kimbangi bandeko ya église kimbangi c'est sika ba mifundi peut aussi nous inspirer à bien comprendre notre responsabilité à travers le monde elingo laksani maloba ya sango oyo ayebi mokili na biso oyo ayebi RDC kezali gâchette ayebisi bango concernant Fumukimbango plus loin ke koyebisa bango nini ake koyebisa bango nazwa esika yango abina bango dites à vos anciens de vous en parler. Nous avons remis les cahiers d'Mfinangani et certains documents à votre chef spirituel. Vous devez vous en imprégner, le monde vous attend. Le monde vous attend. Attends, c'est l'église qui m'a c'était, mais attends, c'est la Kiboindo. Pour essayer comme tout cas, on a un message dans le Bango, boyo ko tangi sa biso Bible, biso mtuela kibino. Bino ko tangi sa biso kimbango. Nzoka, tant le monde vous entend. Et nous le bani. Mon kilezo zela était bino boko akomema oyo bino bozana yango po ete mokile ba kotambola na boyindo po ete bandeko na ngai lelo bozolo ba bino ba Kongo bokamba baswahili bakambi bangala bakambi bongo lelo soki moluba zwi toto saka mine wana ekokisama boko ya kokotisa boma moluba tika nani pona nini biloko boy na mboka oyo biloko wana ko kozala te mupepe wana euta na gauche euta na droite na bino bandeko alala
botika kolalisa population bolamusa ne population kolakisa bango na bandi pona kokama mboka esika mboka ke kosimbama nana kokamwa mokonzi mboka ke kotala alobi ete mokonzi mboka azalaki lobi atala alobi ete te po bana mboka baso mwa lipa po baso mwa nguba esengeli to luka to bongisaka ba accord nyonso tosala na bapaya bino bande kwalala po mona ke bozalala solo boye bolobi te esika wana ke dako simba ya kolukila nguba bana Kongo biso tokokende kosimba ngo po nguba bana Kongo ezala te omoni ke bino bande kolos bokena lala boso ebeloko wana te mais contrat minier soki basimbi yango ekobakisa mo eloko na économie ya mboka te ekobakisa mo te ekobakisa mate siko bino bande kwalala so boye bozongisi économie yango ekomata te ekomata te omoni bande kwalala bozala bande ko boye kolamusa botika kolalisa bato botika kotambola na ba province bokene kolalisa lisusu bato malamu malamu botika bato bakota na mopepe bonsomi bote mopepe yango obema biso na elonga kasi boye ba ete tango nyonso bozobongisa mabe bokokuta biso bangunza liboso na bino matondo ngunza tokomi penza kobenda suka ya manaka na biso ngunza matoni yambo to pesa bino maloba pe bo conclure peuple congolais bayokaki président actuel Félix Tshisekedi sima ya kouta Genève tango aboyi makita ye bakendeki kosala sima ya komona ba proposition ye ba proposaki bango kozwa mboka kozongisa na maboko ya mindele président Fayulu soko koleka kozala président kaka ya 2 ans sima wana bango nde bakoluka moto bakotia foazala na lisanga na bango ya mysticisme yoso yango esalaki président Félix Aboye alimboli yango na peuple congolais peuple wana bino bozeli boso na bango bazé kotala bino peuple wana zé kokoba lelo kolanda pe ko appuyer Fayulu elobi ngunza na lala po ba déstabiliser Congo bolobi na bango nini pe bo conclure poto komi penza na suka matondo ndeko mopanzi bande ko balandi to banzi kotala ndeko Fayulu na son excellence Tshisekedi Kalombo tango bakema kita ezaka toloba yete molimo nzama bakoki kota ikati po pesa bango et retirer no accord wana azala te eriyo wanini ndeko Fayulu azana cahier de charge asinaki na mindele kasi ndeko Félix Tshisekedi Kalombo tango a se retirer Chilombo asine cahier de charge na peuple congolais bino mo bomona na mukolo investir na ye peuple azo yemani Félix papa lobaki le peuple ne bon somine angwana azana cahier de charge na peuple congolais mais yo so no voter auto votaki ngai votaki tata Fayulu Madidi ozana problème na bonumbu ya baindo po ye azana cahier de charge nani ya mindele yango azokoba po mayeba yokanaki fakoba ko cha dezo na kati yambo nzoka nde bande ko mabiso ba congolais bino bozana kati ya mboka Congo bana bino za libanda to la musa makandi to tala bolamu na biso ezanga mboni yango to vepe conscience ya mokonzi na biso son excellence Tshisekedi Kalombo ete zala miso akofunga pe mato ya kofunga pamba te majorité ya peuple congolais conscience ya kolala minorité comme déjà conscience ya kolamuka alors faut la sage ya kotalela likambo etali bongo bolamu ya bana na yo oyo lelo koteli na ngwende ya bokonzi premier président ya bonsomi soki kolala sa miso soki kokanga matoyi ikozala pasi pona bana na yo kati ya ndako alors faut fongola miso mape matoyi na yo po yebaka bayo nazo tambola na bango bana nanga est-ce que conscience za lokola pamba te désordre ba impérialiste ba kotsala biso awo na nzela ba église na nzela baba na nzela peuple congolais azaka soulé na kata agene na kata diamba na yebité azo poser ba acte ça incontrôlé na kata nti alors faut boza makanisa kolamuka po ete botala bana na bino botala peuple congolais oyo lelo bokite na kita bokonzi oyo za kita bonsomi po ete toko ya tena mitambo oya munguna azonga akoti na kata désordre or bato wana so babeni agene babeli diamba bazo reposer ba acte ça incontrôlé alors bande ko li bande so baye ba uza manipulable facilement alors bon réglementaire non eteni oyo wana po ete epesa biso nzela malamu to tala bonsomi na toko tamona nango lolenye kani nzokande tango zi bokonzi botala mboka ondenge zaleli botala pe likanzi ya professeur na yo auto silta oya longwe atikelo kitchonza libre na bosomi nyonso po ete botambola
totambola elongo po pate biso tozo batela bonsomi bango to kolemba te et le baki ndeko na biso mopanzi sango bino pe boza mieux placé ya kolembola peuple congolais to uti wapi pe to komi wapi tozali kokende wapi po ete to kwera te na mutambo ya lobby na seso katangela avec Moïse Tshombe cassé avec Kalonji Litumba po to kwera kuna te bolembola ka peuple congolais yeba to uti wapi to komi wapi tozali kokende wapi. Matondo ngunza matoni ngunza kanza to bendi benza suka soko liloba Martin Fayulu alobi ba yibiye victoire coup d'état constitutionnel les lois c'est qu'on revendiquait pouvoir na ye ba yibi à la grande surprise mutuna to uti ko tuna peka kangunza bato wana bazalaka pe na bato bazali ko epole bango nzoka na tango ye tango mosusu peuple congolais sima ya koyoka sima ya komona oya dzwe bon konzi opposant koko ya opposition pour Fayulu une opposition bébé azali komela na ye no biberon mais koko ya opposition d'azwi bokonzi Fayulu akomi kobundisa koko ya opposition kobangeze po peuple akepe na sima ya Fayulu tomonaki ye na Congo central akokenda sika na Goma koloba azali kozwa bato azali komaniganse nini azali koloba nini azali koprepare nini toyebi te en tout cas na minute mibale po tokomi penza na suka bolobi nini na bayi bazali kolanda biso bandeko balandi na bandi ndenge tolimboli kouta na ndakisa ya kile Jean-Marie Vanet pe kotanga charte oyo biso nesonga nzila mfumu kusu kia mzala mpana ngola bandiko kupanza yango uta kala mingi boke kolamukila nango lelo mais biso na centre Vuvam to kaboli charte uta kala donc eza mouvement to bandango kala ya kolokola musabayini charte biso to vérifier na ba chiffre na biso ndenge to kabolango 17 ans bien 19 ans passés donc nous votre biso pa na biso charte oyo bandeko bazoko lamukila lelo to moni na bandeko mikili mususu balamukeli charte kasi awa se pongi na pongi po ete mazolo ka ndenge ndeko ocholo ba awa ezali ya malonga te nzoka timu ndela che distraction makati na kacha Congo ayebini na zoluka yango wana bilenge bozala kolamuka bokanisa tokende biso nyoto sima bonsomi boye tozwi po topesa yango bokasi ndeko Fayulu ndeko Katumbi ndeko Bemba bozali bana mboka bolalaki ndako moko ya opposition na ndeko akoti botonga bomoko po ete toluka eloko wana opposition na mboka oyo esila po boluka bolamu ya population oyo bino pe bozoluka po soki totali bino banso bokenda na opposition po ete pouvoir eluka bolamu ya nani mais oyo akoti kaka lelo nanu kuta pose ta acte moko te bino so moniki ya kosala mabe ndenge nini eloko oyo ekomi bayibinga bavwa kasi eza montage ya catholique mais nanu ye catholique alobi eloko te pona konuka kokotisa ndeko Fayulu na mobulu botala ndeko Fayulu alobi 41%, alobi 66%, alobi 71%. Nyonso wana église catholique mutaso kotisa na mobulu église oyo eza pona bolamu bato te kotala sentiment église na yo te mais tala bolamu ya mboka ndeko congolais siko zali telema yeba kobundela bonsomi boye tozwi kosala maponomi na makoki ya biso moko ezali eloko munene obili bozo mwa lokwa eloko ya pamba boyoki ndeko mopanzisa nda ocholoba na bamboka oyo toyebi ya kala ba père de la démocratie ba defa bambongo biso to défite bo comprendre eloko nini eza na kati na bandi eloko toyelaki po toyebisa bandeko Katumbi bandeko Bemba bandeko Fayulu bozala bato bolinga population yango botika kokende ozala sima mindele po mindele baluka bolamu na biso te boyoki charte boyebi mais bozo ba mindele babongisaka mpona kozanga koluka bolamu ya population bino pe lingola zata bokoti lokola si boketonga na mindele boluka bolamu ya population te tozala sima mokonzi Chilombo oyo aye mpona bolamu ya population topesa ye bokasi po ebonga wana ezala libre ezala ebonga te eza kokonzama na libanda po kokonzama na libanda boyoki ya balobi tout gouvernement oyo gouvernement nyonso biso totie nde yango mutu eza légitime est-ce que bango bakoki kotya gouvernement oyo kolukela biso bolamu boyebi bino moko biyano na suki bongo balongo bazala na bino
matondo bandeko balandi ezalaki penza esengo tozongisi lisusu matondo na ngunza kanza mena matondo na ngunza mansoni manza na ndenge bondimaki koya kokabola na biso ngonga ya mokolo mwa lelo tango yonso tokobetaka ekuke na bino bozalaka pene ya kofungolela biso po bandeko balandi baze penza na posa na bino ata ngonga ekosalaka biso mois de photo mois kokoso kasi tokozonga lisusu na bino po ya ko manyola lisusu maye masusu matikali tozongiseli bino matondo na bandeko balandi botala suka penza ya manaka ya biso ya mokolo mwa lelo bolanda biso bomomesano na Vuvamu TV 2019 paikani bokozwa manaka ye ya kokangema de filma ya bangunza e bandeli te suka tolobi bino bato bozwaki libaku ya kolanda biso bomituna mpo nini katolike bangunza bakolobelaka katolike po alongolaka bango kelasi na betelo na ye to po katolike aze réellement motema mabe batalisi esika katolike auti na ya Vitankanga na Rwanzinganku na ya Kimpa Vita na Mbuta Lumumba eloba maombalombala lelo tokozonga na yango te etandweze ngonga catholique vérité des urnes yazalaka na vérité te ma réclamaka vérité moto yazalaki ko réclamer la vérité yeyo lelo adui kiti ya bokondi lokola balapa epai ya baindo kimi ekoki kozala te esengeli ba récupérer moto mosusu mpo basala na ye sujet ya insécurité sujet ya déstabilisation bozala mayele toyebi ke bino bokolingaka bamanaka ya boete bokosilika yango topekisi bino po AVC ekomi kosala bato bokebela kanda kasi bokomela biso botinda mituna na bino soko pe bolingi bangunza yeto yambi bazonga lisusu na manaka mosusu bokomela biso na numero yezena se etando na bino soko pe na WhatsApp soko pe na ba réseaux sociaux yonso ekomami bokomela biso tokozanga te soko mituna kotuna awa na manaka baindo bola muka matondo lisusu na bamwangisi nsamu ekipe ya presse ya lisanga ya vutuka vana pambu vidila na ndenge basungaki biso tolobi kime ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na manaka isusu matondo mingi